Bon dimanche encore une fois de plus, c'est Bande au Babolingo, na lobe lelo molo yenga tozobe taka mambo ya église. Na auto sa vidéo moko ya pasteur Dalo awa, mais dommage que si la qui bien te, mais conseil ezali ka moko. Et conseil on to peut même conseil on a continuer la vidéo. Et avant na loba na badadi na ngai, donc le pasteur hein, en général. Et na moi na bino na molobeli o bat balandaka. Des fois, on nous pose des questions, on nous envoie des vidéos par rapport à Mambozo les gars na ba réseaux sociaux. Et du coup, il faut tant sous répondre à mutu. Et ba demande sur les gaming au répondre mutu mo inbox té oya awa comme olanda maka batu bayoka. Et bana ya badadi, bana ya ba pasteur. Et eza tribunal awate il y a ba défense na ya kofinga parce que lelo commence sur le bilika momo na linga wa mukolo ko ya te maselu mukaka. On est tous humains et nous branchons même dit la Bible tantôt d'une manière tantôt d'une autre. Atoza mukolo atoza nani na mokila bato yo mututu a azar en beta libakute. Donc c'est pas la peine rien à ba commentaire ya kofinga. Il y a défendre badadi to ya ba n'importe quoi baza batu et na conseil na quoi apporter et ko sunga batu belé et ko sunga pe dadi et ko sunga pe batu mususu baza na nzela oyo lobi ba ko ma pe bakambi apôtre Paul azolo ba ces choses et leurs sont arrivés pour nous servir d'exemple. Il parlait d'Israël. Bambeba na ba faute ba prophète et autres ba salaga et servir biso ya lelo poto bongisa. Ça fait plus ou moins 4 semaines. Ils ont une vidéo moi passer à Marcelo et tamboli na réseaux sociaux na meko lukango tellement na mona ki on depuis na bomba ki on joue ozwata na rolobelango me batay bando zalate. Mais ça là est vraiment makelele. Les gens étaient déçus et j'aurais appris même et yana batum so longo église. Balongo Philadelphie pour na maloba wana. Donc ce qui conseille à repérer ces causes là oyo ko sunga enfin que et lo rabongo ezonga te na ba vie pe ya bandeko misusu e oza malamu to loba yango ezanini ba che photo passer Marcelo je crois so bo ke ata na ba Facebook na ba page ba tobele ba monya on pe bo mona ngo soka obeti et passer Marcelo et sa fille bon mona photo mo ya passer Marcelo na mwana na ye a moi si je crois ezali Choukra oui parce que yende ya na bana basi ouais eza chiffre eza Choukrani o ba bengaka photocopie maman blanche la taille de sa maman, la beauté nini passer Marcelo aurait dit dans une prédication que bien attention kazali prédicateur de la foi dans la vidéo mais il faut na lukango ça va me bouffer du temps déjà na eu retard pour na banoro lukango mais batobele ba monaki yango moi na landa vidéo wana eza ba betenga lisolo te passer Marcelo lobi malgré sa prédicateur de la foi jamais akopé sa mwana na moi si na mobola. Un homme qui n'a rien, appeler moi nana moi si jamais il le fera, moi na roni au kwama. Et ça li passe na mitema parce que pasteur Marcelo appelle sa biso témoignage na ye. Na YouTube ezali na Facebook partout na ba réseaux sociaux neni ni anyo kwama tina niveau ya kolala na bagara libanda plus grave na bagarage. Na lana vidéo mo pasteur Marcelo zo balala na garage. Bah la mousse bah il qu'il faut libérer l'endroit na sa pongia lobi je vais partir na landa ngoti lelo na bossa na rangote passer Marcelo et on va doit tourner et puis passer Marcelo suka na talobi balu ba pesa mwana na bango malgré ça na elorote pour baser na confiance na ye pour batala qui présenter batala qui à venir aujourd'hui il est Marcelo donc monsieur Sto wanga na te c'est que passer Marcelo est devenu et comment Dieu l'a béni pour le bango bongo parce que la Bible dit l'homme ne recevra que ce qui lui est donné du ciel. Ah oui,
kisi ou pas, occultisme ou pas, kindoki ou pas, muto apesaka eza nzambe. Ata soki esimba kisi so oza na etoile mbongo te, ozwa mbongo te. Ata oyo bato balobaka c'est Dieu qui l'a béni, tozwi yango bongo sikopa Marcelo. Soki ba famille Maman Blanche balobaki batala oyo ozalaki na temps na banga bapeso Maman Blanche te. Si c'est vrai, moboti moko te aolinga mwana ne oyo aboti a souffrir. Même moi j'ai des enfants na parents. Olinga mote carrément s'il faut na ça la choix. Pourquoi je vais donner ma fille à un homme pauvre? Mais il y a de ces choses là état moté toko lobate surtout par rapport à oyo tozo communiquer pas na bato parce que ebimi contradiction par rapport à mambo oyo te ya bato. Moi je me rappelle na lana même quand on est passé Marcel a motivé bato wana après cet exemple ya Rockman passer Sonic Afuta a beta li sola passer Sonic Afuta abanda ko lingandi ko mwasi mwa za so infirmière son abo sanité lo mwa ba jar wana mais ndeko mwasi a rejeté ka et pourquoi parce que azali na eloko te mais ndeko mwasi wana kamo comme susu azotambola na nzela aki pipipi mutuka mo klaxona tala boy Sonic Afuta ah bon yo Rockman okoma boy. Bref, bato bele ba yebi bala na passé Marcelo alo baba siko papa ba mateo zote ya bato baza na kundima bayika mpiko ata lelo esimbi te lobi ko simba bizarrement kaka yo ko loba na bango ke non yo ko pesa mwana na mobo mwana na mobala mobola te pour souffrir lobi yo ebi ndenge nini lobi ya mobola wana kaka ndenge yo zalaka pe mobola un jour olala na ba garage libanda ozanga na bilo akolia sikoyo nana ndimaka ke lelo komo oyo komi et mwana mobali azolinga ye autant msoza na avenir qui pouvait botane ba finga Fati baba finga Félix Mario lelo balobaka livreur de pizza ba finga ke livreur de pizza atanga te azala na eloko te mais aujourd'hui président de la République Félix tel qu'il est là, peu importe nous sommes dans le rapport na ya tanga ta za boya za jingi boye bisanga tata nini oyo soki lelo Fati allié à lobi que non abala mwana na comme azwa soki deuxième to troisième ata cinquième biro oboya atombola musapi azate que lelo Fati aye car nenga za ki Fati wana président na 60 ans na yeso 62 ans na ye aye pendant la famille mon mwana moi za déjà adulte tata na 18 ans 19 ans o ata bana ba pasteur na ozo ata onke tuna nzambe ke notoko tana mabondeli po nani parce que on Fati de lobia mutu nzambe mutu ayi ba papa okoyi jamais oyo yebisa biso ke non makoza prédicateur de la foi okopesa mwana na mobola te po mwana ko souffrir non effectivement étant parent aux en a raison d'ailleurs oboya kopesa mwana non mais gardez ça pour vous oyo loba nango bandimité pasteur oyo loba ngote parce que est frustré et ça lui passe et dérangé et ba misu ba mituni o mais siko foi oyo ya te ya rabat c'est que yoka c'est que mambongo lobeza mamba lokuta c'est que ba témoignage oyo ya pesa biso alala ba libande za nango lokuta poka na ozwa biso moral poka ka komata mouvement église tonda ya zo ba mabunza et ça nango ba histoire annoncée ba montage et ba to ebele lelo ba comment confirmer que ba témoignage ya ba pasteur ebele za mamba lokuta une fois on a passé Moïse Mbia lobi que non banyo koma na mamba musique balala banzala na ba Mike Alambai na ba studio banini ngapena fana ngate na kebeta lisolo muto azolo bananga un homme de Dieu atalinga aipsinga yo ebimbi abi na ebambi na ndeni abi oyebi papa na mbi ngabi mais papa na mbi abi vandanie mamsu ya ko affirma kate abi mbi olala nzala te papa na ye azwi mbongo lelo te baza bato babani mamba ba église kala ata ba million te mais lipe banozanga te na bandako na bango vous comprenez un peu donc batou bazui yango en bloc et balobi que non ba passer ba témoignage bazo kopesa bato za nango ba moral parce que lelo komara yango muto soka bimi il faut beta biso souffrance to la naine on a biso femme tamara na pesi mbote bato ba après avoir yindi ba te za nango ba histoire c'est ça ba masolo nyonso bandeko ba papa boza ko tshaba ko ndima bato en cause bato bandimi ba yebi kenza ko sala dikuba apprendre ba yoka ba mambo boy en tout cas ezo ça passe ezo blessé bobongisa s'il vous plaît nyonso za koloba te so moni que moi non repese pas mobola te pour konyo comme garde ça pour toi mais net yozo te biso foi to lika nzamba ko sala lobi pardon boya ko tuka biso te boya ko tshaba ko ndima na biso na en cause te
mokili oyo namoni te, natangi na histoire ya monde namoni te, naluki nayemba pete toze po passer Seigneur, je n'ai pas pris non plus entendu parler oya kokalala yo Yesu. Même na domaine ya sorcellerie nationale, atana oyo ya international, papa na yo kisangwa banzamba mokili oyo mokota kufa se kwa lokola yo Yesu. Nanya voyage a lokola yo, nanya wakoka nino ya wanzambe, unima somo ya ekusu konanga, okufose kwa kwe ozali nzambe Yesu. Nzambe moneno kitana se, olata nzoto po yo bikisanga, okitana se pozwe sikananga, ofuta nyongo na nzambe nanga Yesu. Ozali Nzambe onkote ya okani na yo, ozali Nzambe obongwani te Yesu, Yesu. Ozali Nzambe onkote ya okani na yo, ozali Nzambe obongwani te Yesu, Yesu. Ozali Nzambe na bomoi papa, ozali Nzambe na bomoi yawe, ozali kondi oyo esimba bomoi nanga, ozali Nzambe oyo abikisa maladi, nakokende wapi Nzambe soki na yo te, ikolo evangelo na yo yawe, mabele nyatelo na yo, ozali Nzambe, ozali Nzambe, ozali Nzambe wakote lokola yo. Nzambe na ngoya olatike mo vandi na bosantu, ozinga bina bangelo bakoyemela kayo tomo pe popa. Ardemment tu m'as rendu intouchable, ardemment tu m'as rendu invincible, aliwana yo tokomine la santu, lise kwana yo tokomine balongi. Nzambe na ngoya olatike mo vandi na bosantu, ozinga bina bangelo bakoyemela kayo ntongo pe popa. Nzambe na ngoya olatike mo vandi na bosantu, ozinga bina bangelo bakoyemela kayo ntongo pe popa. Autrefois ngai nazalaki binzo, ndoki akolianga lolinga lingi, mes personnes sont dans ces métamorphosés, osimingo sambwe maladie na miso, olingo bebi naza toxiqué grâce à lui.
azalaki nzambe ntango akufi badepsine balobi keno akosekwa mpo nzambe bakristo pase alors mpo bafasilite lisekwa na ye bakunda ye mutu libanda mpo ntango akolamuka abimaki elingala moko mais comme nzambe na biso alinga kokambola gloire na moto te lobi nango na ntongo baya kokuta bangulu basepelisa mutu ya nzambe na bango yango bien aimé bato wana bakoma oyo biso dolera ngulu te po milimo mabe ekotaka na ngulu mais soki bino bolera ngulu te po milimo mabe ekota na ngulu bomelaka mai te po milimo mabe ekotaka na mai yango tokumbisa nzambe po akufa asekwa avandi na loboko